Lobby Boss TV, Talatala ya Congo, awa nakati Amérique. Boss TV Live. Boss TV Live. Boss TV Live. Si c'est pas nous, c'est qui? Nous on contrôle la neige. C'est nous, on a le réseau. Voilà, chers amis, n'oubliez pas d'être connectés sur www. Boss TV Live, officiel, la RTNC des States. Hein? La nouvelle philosophie médiatique. Et moi-même, je suis là. Donc, bientôt là, en Kinshasa. Bientôt là, partout dans le monde. Boss TV Live. Donc, chers amis, il faut toujours s'abonner à notre chaîne parce que là-bas, il y a de vraies informations. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Cette chaîne, on a trouvé cette information bien. Information à source, il y a balabala, il y a source, il y a cette chaîne encore. Boss TV Live. Je bienvenue à Djouméa. Dans le Congo, bienvenue. Oui, Bolam, à Djouméa. À tout les informations bien. Le Congo a besoin de vous. Chaîne des Moko, Boss TV Live. La chaîne est belle. Bawana, na longate. Boss TV Live, qui toque. Oh, wana, et l'autre. Boss TV, hein? Donc, ils sont la nuit, ils sont au met la main à l'aube, quoi. Dans les... Mbote na bino de partout, place Bakolanda Bisso, Banakin, Banapoto. En tout cas, très heureuse de vous retrouver, Lelo. Toza vraiment na kati ya Oabera Motema ya Kinshasa, na Kapela Bisika pays ndaka. Alors, Lelo toko be la sujet morona bande ko balandi. Bozolanda bongo en direct de Boss TV Live, de Bivans Atoms. Alors, Mkondi le patron, il y a Boss TV Live. En tout cas, Bambote Bele Bisika Kolanda Bisso, Toza wana pona osa musala. Toye lelo kokutana bande ko ba jeune Kinois. Lelo bakomi komela o babengi bongo à Guinée, hein, communément connu sous le nom de Guégué. Bakomi obenga ngo Guégué. Toye bapenza à venir à lobby ya Congo, à venir à lobby ya Mboka. Bakomi na niveau na komela Guinée ndenge lelo konye ko sala bango pour que bakoma komelara à Guinée. En tout cas, tokosona bandeko bokolanda en détail o nini bakoyebisa biso tolika. Alors, chose due, chose promise, bandeko balandi, na yasaki bino toye a on a capella, to solo la ba jeune, ba lobi nyon se mati, bière et mati, à Guinée, à Guégué, et zui place à bière. Déjà, tous la bandeko, ya mibali ya pembeni, ba ko perception à vie na bango, et ba ko se présenter et to remeka obeta masolo na bango. Mbote papa. Mbote maman abiso. Boni. Bien. Kombo nani papa? Kombo Junior Nango. Alors, to monyo a on a kata nganda moko. Na Kapela, en tout cas, balobi bino ba jeune bo bois qui si bière, bokomi na Guinée, o ba bengi mongo wa Guégué. Likambo eza boni. Bon, ndongo lobi ani sama normal. C'est to melango ya pambati. C'est na hier isaka lokwa muninga benginga, mais nga moko na franc na nga propre boy. Na kosomba bière te parce que bière is trop cher. To tamona bamboka mingi. To tika mona ke oui bière matate, lipe matate. Mais kana kata Congo na biso awa. O kolala lobi et mati olala lobi et mati o mboka ndeni ya so moni ke ba jeune ba komi na ba na Guinée c'est normal mais babi Guinée za na moyenne 0 na moi 500 na 1000 francs na moi 2 coca na na komela normal pena na comme na moi temporiser na normal mais oyo 2000 oyo 2000 parce que 2000 wana pona mela combien bon entre temps nga pena na fonctionnaire à l'état te aka moi de brière. Bon, c'est na moi 10 000, c'est na bina mela o le quoi que oui na posa bière, na mela o mi bale na ndako na tika combien, lobi na tomba tika combien. Na même lipa o zanga na ngo valeur. Même lipa o yo fuma bo na habite c'est toi na mboka nini? Lipa comme na 300 francs. Hein? Lipa fuma lipa ka ko première nécessité. Lipa kaka moko boke o zaka na ngo populaire. Donc comme ma 300. Donc yo na bana 5. Siko ba kolia ndeni. Siko ba iba genango e ko tinda bino bozo ngasima. A genango e ko sala que ba oyo bazala pouvoir base dondwa bino bo revara kala ba kuiti. Pozo pesa kuiti to bebisa penzo tout. Ozo mona ngote. Mama ya lokuta. Omona geno emela makafuma bo. Ezana ba konzi na biso. Nga na teka rango na ndaku na nga. Olandi nga teka. Place place na kendo ko somba ngo kuna
tokutanaka na bacamion baparfume ok oui ayozwa mosu 4 bidon ndenge elekanaka na basine eza te kaka omoni ke oui bolokwa biso nde ya mo bakino toomela ngo sikoyo na lokoso mais eloko mo soko omeli yango epesi apeti ya kolia mpo kozala no normal eza eloko te ke omeli yango oyo bayaya sikoyo nde bazobela yango na ndenge moko ya mabe oyo komopesa bango tourbillon ale te aye omela yango te mais lokwa nga boye nga amelaka yango namelaka yango mpo na nga mati ya nango mabien nakomela na nga gene na nga mwa 1500 normal mpe damas na nga ebeli mpe nale na nga normal. Alors mbote papa mbote mama tokolobela lisolo ya gene balobi bino bajeune bokimi whisky mesure à whisky bokimi bière bokomi na gene. Alors moi contribution non par rapport au papa otukolo bon contribution na koloba eza nini soki omoni lelo na mboka na biso eloko neti ya gene bato bakomi kopréfére yango tout d'abord eza nini vie sociale na biso eza nanu pasi moto akozala azwi na journée 5000 francs ayebo eta mosu bouteille ya bière ou bien amelaka consommaka mibale aza na mwasi na bana na ndako akobénéficie akomela combien mpo na ndako akende combien nga namelaka yango te tout d'abord. Alors eza na bajeune oyo bapréféré na bango ta mosusu azwi mwa mesure wana 1000 francs esoulage ye ake na ndako atika na mwa quelque chose apesi mpe libota elie. Vous comprenez? Malgré tout que eza eloko moko ke non soki omeli yango ta mosusu na nzala na nini nde ezosala bato mabe mais soki olie na yo nde bato balobaka epesaka petit eza na moto ana opinion na ye mais vie sociale na biso nde eza mabe. olobi vie sociale mabe bière emati lelo lipe emati mais bozokendaka bobimaka libanda mpona makambo ezanga pourquoi pas bobimaki mpe mpona koloba ke non korevendike ke lipe emati bière emati biloko ekomata te bokolobela yango te mais makambo mosusu nde bokobimela yango libanda bakoboma population. Mama tout d'abord ya kobima libanda mpona korevendike mpona lipa eza na sens te eza na sens mpona libi basalaki yango soki na libi basalaki yango parce que libi eza pays moko oyo développé biso mpe tokodéveloppe awa mama biso tovivre na ngola soki lipa emati bato batambo basalaka te na journée mais biso awa soki obimi mpona lipa batie bapolisi bakoboma biso alors nakobima te na nzela mpona lipa emati tokobundaka nde tomesana mais babongisa oyo tozomona apart na lipa toza na mambo ebele tozomona lelo angola ezofournir biso lelo ebele lelo soki na lufu wana lelo sola biloko ezota Luanda ezokota na capitale la so lelo bakangi yango capitale ekovivre te mais lelo toza na baautorité ya biso bazokanga voir même babiloko ya kokanga te na lufu bazotika yango ekota na lufu bato basombi baye nango na Congo awa bafuti badroit na bango ta mosu carton whisky efutaka douane na lufu bakonzi baza ya douane na lufu biso za bato tofreketaka lufu trop bafutaka badroit na bango afuteli carton whisky afuteli carton villa afuteli mais soki ekoti awa ke mbongo oyo afuteli douane wana eza mbongo ekoti na kesa nani na kesa leta bakonzi babénéficie nango mais soki ye ekomi awa bakangi yango. Alors mama eloko nga na koloba kaka eza nini mboka na biso eza ya kokufa mpona ngai ebaluka soki volka ekobimela wapi eboma tokufa kaka. Alors mbote papa alors toko solo na bana kin parce que to moni que nyonso emati lelo nyonso na kin emati lelo papa bokomi komela na bino bokomo préférer na bino agene na place à komela moi bière ekitsa mo motema. Alors bino bolobini bon nga lobi nyonso tu wana eza faute ya gouvernement eza na mboka na biso ndenge dollar na ezomata jour au jour mpe na ndenge carburant ezomata e bakonzi nde bata makambo oyo soki bakonzi balandeli makambo nyonso biso tokozala bien tomona na mboka mosusu baprivilégie monnaie ya mboka na bango biso awa mpe soki lelo baprivilégie monnaie ya mboka na biso franc congolais tokozala bien dollar eza nango malamu mais d'abord nanu franc congolais to privilégie yango makasi par rapport ya dollar mpona lelo mpo mutu alia eloko tosomba eloko bato bakomona mpo ateka eloko atalaka to ya dollar omona na carburant babiloko mosusu oyo tozolia lelo ezouta na baprovince mpona eya boye neti na mbandaka mpona eloko eya boye eya soit na
na petit porté neti bafumbwa wana banini baotaka mpe bacarburant kérosène banini bamasuwa bacarburant omona vi ke carburant ezomata $3 ezomata vi ya bato ekomi pasi jour au jour vi ekomi pasi yango bakonzi na biso gouvernement chef de l'état atala makambo nyonso asunga biso biso petit peuple tozokoka te asunga biso vraiment soki asungi biso okomona ke tokozala bien plupart na mboka na biso Congo nous sommes des débrouillards batravailleur baza moke badébrouillard toza ebele tokomona commerçant mais tosisa classe badiplôme eza mais tozalaka boye kutu te na deuxième république. Mais papa olobi ozali commerçant oza débrouillard mais ce que yo débrouillard esengaka mwa force makasi mwa mutu ezala mwa normal mais okomela gene na moi makasi okomela nini ozomona te ke kobebisa lisusu nzoto ngo kokobima lobi te mpo ke koluka bon mpo na nga kopesa conseil na bato bamela gene batika gene baluka mbongo na voie normale parce que mbongo eza pasi ye ntango azoluka mbongo na voie normale ozomona ntango azomela mpe agene wana agene ezokona détruire ye na bapumo alukaka mpe eloko moko bien liaka so ozolia bien te agene koboma ye papa okobakisa nini na oyo ndeko na biso otikolo nalingi nabakisa boye soki lelo na kini de 1 moto oto abotami na 70 ti 86 aleki étape ya mobutu de 70 à 86 natie kaka bongo mpona kita ti na 7 natia ti 90 kasi de 70 ti 90 biso tobotami na temps wana nayebi agene te nayebi agene te ezalaki mingimingi na mboka ezalaki mingimingi na mboka na baintérieur mpe mosika na kati ya ville te na intérieur na village vraiment natal vraiment bagene ezali kuna mpe toyebai mpe yango mpe te tokola mpe nga mpe nayeba mpe agene te subitement kaka boye même le père ntango ayaki agene mpe ezalaki te nayebi te ezalaki mpe te mais na fils na ba 2001 tokomodécouvrir eloko moko masanga moko monango agene mais normalité na mboka lokola Congo grand pays lokola boye pays ya monene tokomela gene te ba jeune garçon bakomela gene te parce que le coût de vie est trop cher bière lokola koi comme 2300 mais la Castel 2000 francs au juste na mboka nini bière locale les internationales et comme cher poto kufa mais a gagné 500 mutu a préféré atali de 2000 à 500 préféré ne 500 njoka kuti différent parce que a gagné leki na valeur a gagné leki na valeur kuti a gagné leki na nini kuti a gagné kasi kuti a gagné leki ya Castel na makasi mais ba tirbo kingeza makasi a même pas na kuti ndenge moko na gagné et comme mabe coût de vie à biso na kati actuellement na Kinshasa c'est cher. C'est dû à quoi papa? C'est dû à quoi? Je sais pas, na rolo baboy. Le premier ministre na biso. De voter qui est soi-disant, hein? Landanga soi-disant. Landanga te. To nommer ko voter maintenant mais ko nommer soi-disant abimina opposition. Mais surtout tel bien ane moto opposition. Ah majorité. Bruno tout na Congo sozo yaka ba débrouillard ba petit ba commerce niken ke ya grave petit nti oteka ngulu awa teka ngulu ama commerce niken ke fiske ozwa mais ceux qui biloko comme cher lelo lipe yaki ya 200 comme 300 mais bon marché te ba mboka msusu mboka ba voisin kutu ba marcha libi ba marcha pour revendiquer leur côté mais bon bima pour la makambo msusu bazo boma bien koloba bongo te marche na Kinshasa ezalaka koboma. Mais so bomi bino pour lipe mati au moins te que ça peut kutu bien kutu makasi on a bomi bino lipe bani on a libi ba bomaka mutu pour lipa et mataka ye moko ministre écoute le gouverneur kuto bata ministre te gouverneur ya ville Yandre Yango Kimbuta akoko loba te po bi avant biso to loba ya mona kina propre hein ami benga ya mona kina propre akoko loba te pona ba kino foka biso ba kino ya mabe o to ba petit to ba pauvre to ko loba te moka ya yoti moka na ngana boy te ngana na pouvoir on a pouvoir makasi koleka Yandre papa na keli pa mateko fele
Mbote papa. Mbote. Kombo nani? Trésor. Namoni dia oh dia elongi ya méchant. Mais to beta masolo agene. Ba bibi no ba jeune bolingi agene ko le kabière pona. Kasi to mela gene po mboka ya bien te. Soki mboka ya bien mele masanga mbeto mela masanga ya bien tende. Kamboka ya bien te po to teka te. Yoza coopérant. Ngana coopérant te ka tabao. Kope ya gutu te. To somba masanga ndeni. Tana na 1000 fana ngana mela gene. Bosoki nana 2000 fana mela secret yo moko bo mwana oliani. Soki mboka ya laki bien magamba ba gene ngeza te. Poya ba to bazue yango ba tshona munoko la makasi ta. Te kasi to melango poto na mbongo te osani ni yana 1000 fo sani. O fo tsaka kwiti. O fo tsaka kwiti. Po longo la susi. Po so vani na parler. So vani na parler na mwasi. So ki wana kwiti te o compagnie te mambalo baboyo kana kati. Kwani no ana mbongo te. Po tango yo bando déranger o pesa nga mbongo. Yo ana mbongo te osani. E peso siko kanda. O lukasi ko nini anana 1000 fana ba e kwiti pona solana bien. Pota na solana na kanda wana ne na mona siko bien. Pona kini oyo ndenge koma biso na basi to sola lisu bien te. Tokoma ya bongo bongo. Obotaka bongo ba. To botaka bongo. Ya bimi na droite. Bana ba kola ka bongo. Soki ya bimi na chambre gauche nga bimi na chambre droite. Takutu ya kovanda na mwasi ala kalisu te ya kosola na mwasi nde alaka. Ba père na biso sera kala bando solola na mwasi biso ya la kalisu te. Po nini mwasi wa sengo mbongo atungiso ana ngote. So laki mwasi mbongo. Wana ngote. Oyoka koma kaka te azumu mbali mususu. Ana mbongo. Bonga na ngana mbongo te na osani. Na mela gene na nga. Na fani na nga kimia. Kuita 500. Kuita 500 fois mais kuiti ne yango esimba Congo. Sa yango na ma plein. Kitoko ya. Merci vraiment. Mbote ndemo. Mbote. Kombo na John Villa. To moni na ba verni boy musano ni. Kop na nga yango na vivre na ngo na deta beta bumtu ani po za wan lipa na poko mais taka ma ba onde mati bon. Alors, to le bela sujet mo lelo affaire à Guinée. Est-ce qu'on met la Melango. On a âge. On a 21 ans. 21 ans. Parce que boule ni no melango la boule ni. Melango même boule, melango bona. Moi ba mbonga somba bien za na ngote. Melango ba ya mo. Yo coopérant. Yo coopérant. Ozangi mo somba bien. Ya na mende. Bon muke na ozo e ko tena mela bien pona la ngwa ifuna mela gene. Ya. Ndeza na ngoga. On melango mesure ande, no melango rose mela ba combien? Yo me ata de gata 1000 fois ici. On va sur à 1000 fois. Inasi. On melango kani. Et puis ça nga drink, et puis ça nga drink go to see. Kila mela ta de bière yana, bon et le belle mais ça mela gena 1000 fois. Na langwa normal. Alors le thème en kata silité pour te dire que yo no bongi sera bastar na biso mais to betani masolo ya balobi vie komi passe et masangi mati tellement que chemin facile à gagner GDG. Ouais musique mais j'ai mais tout big mboga yana kokoso mboga ya biente ne mboga ya biente omoni yango mona ke kuluna e bakisama ba miyibi ba bakisama babandi pe ba bakisama pourquoi parce que mboga ya biente dollar iso mata ya moninga ki bière ba oteka ngo 2200 yana mboga moja biso voyage mboga msusu ba bière ya pour wana te mais bière komi ba 2200 ba bière komi ba 3000 ba bière na boso tokotanga ba kuma ba bière na bité vraiment surtout autant. En tout cas, toi pour ça publicité la bangote mais toutefois to le bande à gagner pour ta la raya c'est fait local hein. Et outil pena ba mboka et ya non la griffe te donc yango pena te na ninga mabeti na ninga logiquement mambo etambola ageneza masanga mabeti ageneza bière na biso ba congolais soki pe congolais moko obe mutu moko na lar na ye azu idée ya kozwa gene atango be na ba bouteille baninga ba mela kana ngo agena ya teke fo mela uza kuti olangwa na omate sko ba ya ne n'explique boulot ya te akebar amona 5000 yebisanga yo moko ke ba wana 5000 wana nzeli tango ina nzeli na 5000 na ba okuti tibo excuse ya bière ba hote ya 2000 sko mo ba momi akini ba mela su ba bière hote ba nini te ba mo mela ba bière open sanji minake o mibali ba mela yepa mela tombala mela o bière la brine na yepa mela bread mi so to ba okoma ba mbali ya 4000 de ki atika na 1000 francs ya ce que fallait petit on a remorqué akina
parce que face à créer gain 1000 fois tant on va y gagner à gagner peut tenir à ma baisse que ça peut au manquer on a bitumé bandi vous comprenez et pas la biso tolo baka qui ba continuer biso ya mboka s'il te plaît biso to ba jeune. Mais apparemment on dirait boye baté parce que par exemple quand on a boye on a ninao on cotise 5000 hein on cotise 5000 est-ce que ils faut au chakuiti faut tchara kuiti est-ce que mon le robot bango to sama maram est-ce que faut tchara kuiti faut qu'on tchara mère abaé bo chakuiti a pour remorquer est-ce que au moins que non ba jeune no ba bo sala que batouana mbore ke kamabe parce que bo raisonner kara te il faut na remarquer mère moi 10000 faut kuiti moi nini surtout le ngoma sola kuiti ma sola ke non bien te na lobi boye ba konzi ba yeba ke biso to vota bango to lingara bango comprendre ba jeune bo comprendre ya gene bien te gene bo ma santé les lots ta remarquer lo mo bo so million de salam te ngala meke lo wana na miko ba kuta ba kidle mbaguna na meke ngoka o santé mina ki ba chauffer motema so melango fallait mama lileza tala niveau masanga mabe il faut au glaçon yango na biso tala niveau masanga mabe lo ba kuta mo whisky ça va mais niveau masanga ndezala nene ozo melango fallait mama lileza autant et bêta ba docteur baza tant ezo bêta ezo sikso ba no après chimo ba tika raté na ba non na mo ba tika raté ba fuya raté ba bateau ezala raté to lia su ba mbiste to mo lia ba soso mo ba blo mo bokutu ezo belisa ba forme ezo belisa biso to ala biso ba mbise zonga to ala biso bateau na biso bateau ba bateau nyonso et la biso ba mbise o ya biso bena ya kitasa to ana biso bena to zala bien vous comprenez c'est ça on ngana lo bara ngona bref ezala ki et ba konzibo ke la biso mawa to ape batu to na makila lo wa bino bana bino ba ki ba poto ba yaka bana bino ba tanga na bekola bien bana bino ke no kuta bala ba ona ba boati ya o wa mwana nani di champagne ezo couler ndeti o mwana député nani so bo bato so ba okemba 350 sur la fois m so ma 15 ouais mso pe 350 dernier salaire à muntu msusu ya salaire à muntu msusu ça veut dire on le va jour penya ya mo ya lo ba ke merci na bino musala et que liboso site na biso ni Boss TV live bosala musala bozala bien eza tika ufanda ko yamera mesi ote osala ilwa ba zote botambula mo pe bo créer bana mai et sala idéologie onera ya idéologie ne yango to bika mambo eza important ke batu botika gene masanga pe ekita mapa ekita to ana besoin mai na Kinshasa et ya rasute courant na Kinshasa ezala rasute kuluna e batsami ba soda ya Kinshasa pardon excusez ba soda ya Kinshasa o pena ba soda o biso ka ba soda ba koma ba grand mibi na butu ko botola ba jeune o ten l'accès porter l'accès carte d'électeur mais so l'accès auto na téléphone ba soda ya Kinshasa et pour nous souka la personne merci merci ba tutu o ba la ningai la main d'or yo quoi faire na bino mutu na bezo bima bien no wandinge ba mise ba marabia o lugiranga contact scan les alara numéro na ngezara 09 74 59 23 96 09 74 59 23 96 après si fait nanga code ya mboka uli musheni parce que ya za asutena biso de play yo bi ya uli musheni Adolphe Mute Bashila Muna prêtre Boss TV live il a ramené boy au senti cameraman moi swag moi ba au senti bina et a dit cameraman moi sur la parfait en tout cas merci beaucoup Nero la main d'or en tout cas mbalasi maborozo o ezabongo car ande toloba la main d'or toloba en sécurité na mbora to tambola penda poto eba en sécurité ngona ba catch mikolo à faire catch na butu ko matate po niveau ba ko enlever ba ko bomela yo mo comprendre été en tout cas on les affaires à suivre merci beaucoup Nero la main d'or to kutani mbalasi ma. Alors bandeko balandi botona kolanda masolo sujet la biso alelo ezaki bongo agene bolandi ba jeune kinois ba jeune congolais ba se défendre pourquoi ba melara masanga o agene o ngana lingana robenga agege ala ngo kwiti à moins cher ba lobi ba melara na bongo ngopo masanga za romata vie comme tellement cher que a chane kwiti na 500 francs na 1000 francs a ben na gene na ya 2000 francs kwiti tempo evandi normal kasomba nkoi castel miding ya 2500 ya 10 000 francs en tout cas budget ezate donc masanga et mati donc bango pe GDG donc nyonso ya ora G donc vous comprendre que
kin masolo kin makambo ekomaka mabe donc oyeba te tokende wapi. Alors grand merci na bino parce que tu as dit que boza wana boko soutenir biso toujours. Un grand merci à vous. Un grand merci à notre patron Babi, le boss des boss, Biva Sachoms. Un grand merci pour la confiance à couper sa équipe nae à la recherche toujours. Le boss américain, le Biende Moyende Makambu quoi. En tout cas le boss américain, un grand merci, un grand coucou à toi. Et tokanisi bongo pe mopandi na quoi, la patronne Lisette. Lisette Moukania, madame notre boss, notre patronne. Gros bisous à toi aussi. Un gros bisou. Na Tobengi Bongo Isa Baby le tueur. En tout cas, tonto Adoula, Bambote no yango wana. Tokanisi pe yo spa Kamboa. Pourquoi pas Hervé Loupanadio. Bisous, gros bisous aussi depuis Kinshasa. Bon, on comprend que toi, Iolo, c'est Dallas, na Capella. Et na Sibaba, ko Tumbantaba. Voilà, pour ça, on lit à Yomo Ebika GDG. Dems Ndamba, un grand bisou à toi. Berger Tati Moussi, un grand merci à toi aussi. Gros bisous à Flori Nyongoni. Bisous na Bino Yangoana. En tout cas, le boss américain Achomea, en tout cas le boss américain Abosani Bongote Fallon Ngombo, la baronne, alors Nabosani Bongote, celui qu'on appelle Laurent Dombi, depuis Matete au New Britannique, pourquoi pas celui qu'on appelle Fofo Kondi, le boss, le foot boss, le président des présidents. Un grand gros bisou à toi aussi. Boss TV Live, chaîne Ekosala que Bozala a un temps record n'a d'informations sur les cas à la Kinshasa. To pesibino merci to kutani mbalasima. Kande Zala. Bye bye. Balobi Boss TV, Tanatala ya Congo awa na kati Amérique. Boss TV Live. Boss TV Live. Boss TV Live. Si c'est pas nous, c'est qui? Nous on contrôle la neige. C'est nous on amène le réseau. Voilà, chers amis, n'oubliez pas d'être connectés sur Boss TV Live officiel, la Dance des States. La nouvelle philosophie médiatique. Et moi-même, je suis là. Donc, bientôt là, en Kinshasa. Bientôt là, partout dans le monde. Boss TV Live. Donc, chers amis, il faut toujours s'abonner à notre chaîne parce que là-bas, il y a de vraies informations. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Cette chaîne, on a trouvé ça information à bien. Information à source, il y a balabala, il y a source. Il y a cette chaîne encore. Boss TV Live. Je bienvenue à Djoumeya. Dans le Congo, bienvenue. Oui, Bolam, à Djoumeya. À tout les informations bien. Le Congo a besoin de vous. Chaîne Moko, Boss TV Live. La chaîne est belle. La Wana, la Longate. Boss TV Live qui toque. Oh, Wana et l'autre. Boss TV, hein? Donc, ils sont la négociation, on met la main à l'ombre, quoi. Dans les